Merci bande ko balandi na banza tango ebelemi oyo bokolandaka émission na biso émission Zibula Meso. Bande ko balandi na banza tozo continuer toujours na invité na biso yende azali konianola ndenge tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kianganya lobaki ete biso toza suna makamba koloba te kasi bae o bakokuta libanda nde bakoya bango nde bakopesa ba témoignage. Donc na banza toute kolanda tozolanda mikolo nyonso papa José révérend pasteur. Donc oyo nde tozokoba kaka siko koba émission tolobaki na bino ete ba vol ezali ebele bandeko balandi aza na makambo ebele oyo akoki koteya biso bato bayindo po ete kino lelo tozali kotelenga na koluka nzambe azali wapi. Mais kasi ye esa moni nzambe aboyi azala na nyongo ya tata nzambe nyongo ya papa Simon Kimbangu yango moni ete azali kobimisa oyo ye amonaki puisque ye azali kobelela toujours que azo benga nzambe nkolo Yesu tala likambo papa Simon Kimbangu abimeli mba moko alobi ke ngai oyo nayoki ba rapport na oyo nyonso moto wana azali nani batata ba mama oyo ezali bongo troisième vol oyo bokolanda mokolo mwa lelo totombeli bino nyonso tu monde entier oyo bozali kolanda biso awa na en direct ya Nkamba Nouvelle Jérusalem po tokomi toza na kati ya Terre Sainte topesi bino mbote mingi esika bozwami topesi bino lokumu monene bazali kolanda biso bolandi bolamu. Ah donc c'est ça ndenge Satan alingaki encore azwanga mais papa Makolongula eko sala intervention na deuxième fille na uti kolobawa bakangaki ye et puis bazo enregistrer en cassette wana je crois naza nango tilelo place combo ya rouge gorge wana ebimaki après wana sikoyo nakenda kotala bon wana tozaki pena souter parce que comme iko banga na qu'est-ce qu'on kotala pasteur moko boye na kekuta siko mama na bango abotaki pe bébé basika maintenant bébé wana tanga na komi na santaka eloko moko wana kuti papa Makolongulu te ngamoko tanga na komi batu bazomi ma bébé bazo sepela na tala bébé wana boye na sentir mabe batu bazo sepela komi tu nga yo ma bébé te na bino memete a tata mobimba na memende ndenge oh batu babima yo makamule zalaka boye ndenge ni bébé utobota maza tata mobana na buto aza tata et puis ne ba ndenge na loba mambwana na buto aza tata aza bébé te azokanga ndenge na zoloba batu tout suspect maintenant na yesiko ko tam bébé ngo siko azotalanga te abalulu pena mutu pena boye na bi yozo kanga uzano tata uza père na mandefu na soir ndengo zawana bomekinga bozoko kate omoni ndende kono wana suki na meki azoko kate mana lo la bébé batu ba comprendre mais yo comme libomo bieni na gangela bébé wana au nom de Jésus place aux ali zonga na mboka na bino oyeko sandini zonga au nom de Jésus au nom de Jésus maintenant bébé ngo tant on a gagné au nom de Jésus à baluki atalanga boye adongo moni basi ndenge badongola ka bato ko dongola ya boye ndenge badongola ka wana ha adongoli pena tie pena lisu na eboye bébé batu ba panza atie ndenge bacha oh adongoli nga bo après atie abalolelo na bisi zonga au nom de Jésus batu ba ye bébé banyolé après 2 jours à Koufi. Donc à Monique au panzi est secret. Donc moyen résister sur na monde ezate. Oui. Na yobanga kudute o bandoki o bien nini tout ça. Na je suis sûr papa Makolongulu azali. Bon ça n'a rien. D'abord meki ba ko raté mais ba lembaka te. Et puis moi si na ngabe mukola wa fa loba. Azape na mingi ya koloba. C'est vrai moi si na nga ya mona ngane mingi papa Ilgen. Papa José Diangenda. Ah bon? Ngai papa Makolongulu mais je suis ko le contraire.
mingi papa José Nyangeni. Ah bon? Ce qui problème ou bien danger ou bien ni le bout au monde. Donc, donc c'est ça. Conseil. Mutu oyo azoka ba prière ya bato, yepe azobate la mutu. Bon, je ne sais pas ce qui Satan ko battre la mutu, ce qui peut répondre, je ne sais pas. Tu imposer mutute, tu lobi ma BP en mutute. Tozo nazo respecter mutu nyonso, nazo respecter religion en mutu nyonso. Vous êtes libre à croire le logo yo lingi, ngape nazala libre. Vous êtes toujours ensemble, vous êtes toujours famille. Mais vision nangai pour le moment ndenge nazomona eza bongo, ndenge nazoloba. Les expériences personnelles. Ba mingi ba posanga ba question, oh William Branham, si ko un message, si ko mais je ne comprends pas. Tolobeli Branham tamulai to bundi ba bitumba pona Branham. Mais le lot sur tolobeli simo ki mbango eza problème. Sur tolobeli ki panvita eza problème. Sur tolobeli papa dianget eza problème. Na Branham eza problème te. Bino bande konanga message, bozala rappeli to imoko libanda boyo kaka. Parce que beaucoup ko limiter nzambe kaka te na mutu moko. Non, nzamba za illimité. Abandi makambo na ye depuis Adam azoya tina ba Abraham ba Jérémie ba Ézéchiel akomi kaka na Branham boye asuki. Je ne sais pas. Nzamba za illimité. Akoyi ko sala eloko moko boye, événement moko boye abandi yango esili c'est normal. Mais ye moko za éternel. Akoyi ko sila te. Azo continuer. Moi na yezo bima comme d'habitude. Bouté zokota comme d'habitude. Et tout le monde en Nzambe na kati ya nature. Et Paul azote ya biso alobi, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc la nature c'est une Bible. La nature c'est Dieu lui-même sous forme de nature azo agir. Toko lo bande ni Nzambe sila. Nzambe donc to limiter kaka na William Branham. Message à William Branham et communauté couvent. Bokangami na kati ya ndaku moko boye bobimaka te, bokangi ba fenêtre na ba porte, boza étouffé na mulunge. Batu musu pe bazo kufa kaka na kati kuna Branham ou rien, Branham ou rien. Non, c'est très dangereux, ça conseil gratuit. Mais tu imposer mutute. Bo pe sape le toy na bande ko mususu. Ton dimela ki William Branham, ti lelo na fingi Branham te, na fingi message te, na zoloba o eza vrai. William Branham, il était un prophète. Simon Kimbangu Nzambe. Donc match exacté, to comparer Branham na Simon Kimbangu. To ça la comparaison en ate. Na loba tango dernièrement, tant que kota mena na ba question et réponse na loba ki dernièrement, na za na ba citation wana. Et puis na zo lobango vraiment sans crainte. Branham yemo kwa zoloba. Ah papa Charles. Oui. Branham alobi Nzambe oyo azalaki koya ko révéler ba mystère. Azo décrire ndenge azalaki. Alobi azalaki robuste. Azalaki pieds nus. Azalaki na teint foncé, c'est-à-dire mundele te. Tolongol déjà image à mundele. Teint foncé. Azalaki robuste. Azalaki makolongulu. Côté Moussou Alabi, cheveux l'aîné. Cheveux l'aîné, ça cheveux crépis. Mundela Zagana, cheveux lissés. Moutoumouindou, dans un cheveux crépis. Teint foncé, Moutoumouindou. Maintenant, pieds nus, robuste. Alati et lamba moko, semblable à une robe. Branham Azoko Kapena ko décrire. Et lamba ote. Abi, alati et lamba moko, semblable à une robe. Mais tous à la sincère. Moutanga Zangi Moutoumouindou. Cheveux crépis, robuste, pieds nus, à la tienne moko semblable à une robe. Textuellement, des gens na papa makolongo. Boubou naliputa. Et puis, Mouto a révélé Branham ba mystère, ba chose cachée. Branham a bien zanzam. Maintenant, Mouto a révélé ba chose cachée, c'est vrai que zanzam. Oh, Kimbangu est en anglais, et pardon, na Kikongo. Kimbangu ezana Kikongo na français elingi koloba, c'est lui qui révèle des choses cachées. Révélateur des choses cachées.
Maintenant, Branham a décrit révélateur des choses cachées au temps Zoya. Si tu as un Kikongo, donc Kimbangu temps Zoya. Azalaki, robuste, cheveux les nez teint foncé, pieds nus, à la tienne la maman semblable à une robe. Papa, tous temps, il y a vérifier, tout fin à la tête. Tous temps, il y a vérifier. Moi, je suis prêt à tout. Pour la kisa, makambo polele, sans crainte. Naza sûr na makambo na zoloba. Trop sûr même. Donc, c'est un peu ça. Tous temps, il y a yoka, tous temps, il y a vérifier. Parce que beaucoup condamné peka mutumbala moko te sans qu'il faut vérifier. Beaucoup temps na bino. Beaucoup de prière ndenge beaucoup de kawana. Papa makolongula za pona mutunyo soka pona ngate. Tant ozo prier oza sincère, nzambe oyo yebi akola kisayo ke makambo papa wana lobi ezali ya solo. Donc nasuki nanga wana pona lelo nzambe apambola bino. Nzambe wana nani papa Simo Kimbangu apambola bino apesa bino mikanda bato Europe bato Amérique bato ya partout bozali bozala ba besoin ba difficulté ndenga salaki pananga asala pe pana bino bobo ya nanu te nazo insister mingi bozwa temps na bino ya ko vérifier bozwa temps na bino ya ko prier. Je crois que vous comprenez que makambo na zolo déjà aventurité. Merci beaucoup papa Charles na la structure. Ndenge na lobaki na volume 3 tolobeli pe bato ebele e bango nyonso tolobeli mindele mais tobosani pe bao ya biso tant tolobelaki pe ba mususu wana ba Oxbone ba Jimmy Schwagare ba Branham banani tout ça mabe ezalaki te mais na okamwa soki tolobeli papa Simo Kimbangu bato batomboka basilika bozwa temps ya ko vérifier bozwa temps ya ko prier. Je suis sûr que ba oyo ya nzambe ba ko comprendre que si kanini onga nazali peut-être ba kombo et dérangeara moi muke tant tozo ka Branham William Marion Branham ezo sonné kitoko Jimmy Schwagar ezo sonné kitoko Ora Robert ezo sonné kitoko mais peut-être celui to lobi mama Mwilu ezo sonné neti. Si tu as papa Diangenda, Ezobimaneti. Si tu as Simo Kimbangu, Ezobimaneti. Mais, Tozobo Sanake, Bakombo wana ezana ba signification. Parce que ezana ki Congo. Ndenge tolobaki na volume 3. Kimbangu elingi kolakisa, c'est lui qui révèle des choses cachées. Révélateur des choses cachées. Ce que Zake, tous autant la Bible qui Congo, au moins on va Kimbangu, place il y a révélateur des choses cachées. Ce que tangi Bible en français, bah commis révélateur des choses cachées. Autant il y a qui Congo, Kimbangu. Donc, Combo peut-être, ils ont bimaneti bien té parce qu'ils ont frappé regard à Batouté. Or Nzambepe a frappé regard à Batouté. Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. Na kimia nyoso. Nzamba goiko le kayo boye, oyebite ke nzamba leki. Bokoko lia fumbo na li kaya boye na mutu, mais peut-être nzambe. Azune nzoto pena ya mutu. Ndenge tolobaki la fois passée, tomoni Yesu aye azalaki humain. Yesu azalaki kolia, azalaki komela, azalaki pe menuisier. Bondimi ke Yesu azalaki nzambe, mais azalaki menuisier. Yesu azalaki kolia, amela libele, asala ba jeo bana basala kawana tout ça. Tango azalaki pe bébé, asubi bako pangusa ye masuba. Nani akoki kondima ke wana eza nzambe? Mutute. Nzambe tango ayeko visiter Abraham, bayaki misatu. Tokolobela ngo pe un jour. Pourquoi bayaki 3? Ezalaki banani? Alors, balié. Après ma bomeli bango, je ne sais pas ngombe ou même tout ça, balié. Basepeli. Esprit Elia Kagate. Nzambe aye comme mutu. Aye pas Yesu comme mutu. Aye Melchisedek comme mutu. Et Bible wana tozotangeza histoire ya batu, l'histoire des hommes.
bandeli nango tina suka ezaka bato na bato basali histoire. Donc nzambe lelo tozolo bake nzambe c'est vrai azana une partie spirituelle mais nzambe aza mutu normal neti yo akoki komata taxi nzambe akoki kolia likayabu akoki kolia fumbwa na kwanga ntsesa mais nzambe 100% homme 100% Dieu. Ndenge tomonaki Jésus malgré azalaki mutu mazalaki nzambe. Tanga komaki devant tomba Lazare Yesu aleli Bible dit que Yesu aleli or nzambe akoki kolela te et tant qu'il met aleli et tant que nzambe a sécuisi Lazare azo agir deux fois et tant qu'il met Yesu aleli et tant que Dieu a sécuisi Lazare. N'oubliez pas ndenge bozo papa Simon Kimbanga botaki bana oh papa Simon Kimbanga tokola kisabino que Yesu ba komi na Bible il fallait abota. Il fallait abota. Et ça la Bible wana. Mais Yesu va présenter biso atikala ko bota te. Yesu la Bible il fallait oumela na mokili. Mais Yesu va présenter biso a oumela na mokili ta kufi na âge à 30 ans. 30 ans, trop jeune à oumelité. C'est pour dire que mindele ba ko kosa biso. Mindele ba ko balola makambu ba ko sala le contraire à makambu tout. Bazu archive nyo sur papa Simon Kimbangu bakenda na ngokuna na Belgique. Et soko ke na misé na bango na Belgique, la papa cha na relaxon après. Soko ke na misé na bango kuna na Belgique, au moment ba tia photo ya papa Simon Kimbangu ya munene na ba papa Diangenda. Ah bon? Ba komi na se wana Dieu créateur. Et ça na Belgique, bato baza na Belgique ba yebi. Ba komi Dieu créateur parce que secret Afrique mindele ndem tu baza nango. Basali nyonso ba archive monana te ba combattre papa Simon Kimbangu yango moni lelo Afrique ezana oka ndenge wana parce que tozo reconnaître te tokotika la kapeka kaboy Bible la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir vérité ko kangola bino mais tant que tozo e bana nous vérité te na Afrique yango moni Afrique ezaka kaboy mukolo toko découvrir vérité makambo nga na zolo boy okomona nyonso changer. Donc na mukuse nzambe azalaka mutu pape oyo azasi sikoyo tango bazo poser ba question azo lisaba tuke mais yo bozo ba teke nzambe azana nord Angola nzambe avandi na nord ya Angola maintenant nord ya Angola place nzambe avandi il faut total les awapi c'est tout nzambe avandi na nord ya Angola promesse wana pesa na Bible ke akokita kovanda na batu mais batu bakoyebete akolia na batu ensemble place à Rosala, batu babanda ya kosala ba sacrifice, batu babanda ya kopesa ba offrande, monde mobimba, na ba reine, ba konzi, ba robando za la place wana. Lelo photo tala et salami wapi na muki. Ah papa cha. Oui, nazolanda, oui. Alors combo peut-être ils ont frappé regard parce que Nzamba frappe regard. Nzambe abomba maga toujours. Kimbangu Bobo Sanate, Elingi Kolaksa, c'est lui qui révèle des choses cachées. Révélateur des choses cachées. Ndenge tolobela ki Branham. Tango Nzamba zako yako révéler ba mystère caché. Azo décrit Nzambe wana. Azala ki robuste, pieni, fond teint foncé, alati la mamo semblable à une robe. Donc azala ki mutu mwindu, makolongulu, un peu costaud, à la la maman semblable à une robe. Tout à fait papa Simon Kimbangu, sans faute. Et on a une vivre, Azak va répondre à ma prière nanga, Azak va relaxer ma chose cachée. Donc c'est vraiment lui le révélateur des choses cachées. Même Daniel, tant que roi Azwaki songe, a bengi batunyo soba ko révéler son jour Yazwaki. Tant que comme il tourne à Daniel, Daniel a ébissi roi. Seul c'est lui qui révèle des choses cachées. Nde akoyi ko yebiswango. Mutu moko te na mokili. Akoyi biso sonjo yozwaki na butu. Seul c'est lui qui révèle des choses cachées. Daniel a yebisaki roi kaka Kimbangu nde akoyi ko yebiso makambo wana. Mokili mobimba mutu moko okokate. Seul Kimbangu akoyi ko yebiso makambo wana. Seul c'est lui qui révèle des choses cachées. Nda akoyi ko yebiso makambo wana.
Donc na mokuse bozo attend prier, bozo attend vérifier. Alors ceux qui n'azalenga moko peut-être oh na moni ba makambo ebele na lobby. Ingeza la peut-être que oh pourquoi ka yemoko. Eza pona bato ebele ba bengi bango pe ba monaka. Donc nazanga moko te. Toze ebele. Siko bato wana nyonso kaka mutu moko wana azoka ba prière batu osengi ayoki aya pesi solution. Azana ni mutu. To soso. Na continue maintenant na quatrième partie. Il y a émission na biso toujours na posta ya kobala. Na resuki sa quatrième partie dans mon course. Alors, et arriva qu'un moment, basala inga cop moko boye, na mwana mwasi moko boye quelque part, on a ça. Maintenant, mwana mwasi ngwa zalaki tellement boboto bondeko. To lingana ki pena makasi mena tikala ko mone boye na misute, ezaleka na téléphone. Soki na bengi omona papa, soko gangi bo abandi olela. Na banda iko fuka mer nyonso nazo remercier Nzambe. Merci parce que opesinga vraiment moi si touro penza na ebité boboto bondeko vina nga pene bongi tout ça. Na komi pembeni pona bala. Papa makolongolo ai. Abi singa abi mwana okeli sosu nzela mabe. To discuta première fois to discuta makasi bon. Vous discutez na papa Makolongulu. Na papa Makolongulu. Discussion. Abi. Yo yeli sous papa Makolongulu. Mwana mwaswa nazo benga nga papa. Yo zolo bakina kenzela mabe. A répété deux fois. Deuxième fois. Mwana okenzela mabe. Mwana nangai okenzela mabe. Troisième fois. Chiffre 3. Dieu est parfait en toi. Tant qu'on a monné comme 3 fois dans la vie, ah, il y a quelque chose où ils ont fonctionné. Aïbi singa lobby, bengaye. Non, pardon. Aïbi singa lobby, moi na moi suana avant d'en asser à maï. Amuta mukili ote. Bengaye, atteint de l'eau photo. Tant qu'on voit photo wana, fixer misu cause la distraité. Donc au simbi siko photo. Simbi photo. Aux autres la photo. T'as la photo wana cause la distraité. On comprend que l'on a ébisu à baluka kei. Parce que à discuter raté. Sera lobby à Sirisi à baluka kei. Textuellement papa Simo Kiangan. Oyazao. Papa Simo Kimbango Kiangan. Donc bison de Togoye ko témoigner ce qui est zaïe ou bien zaïété. Oya 21. Biso ba tout mona papa Simo ya 21 biso nde tokoyi ko témoigner na elobeli na ndenga tambolaka na soki problème aloba mingi te textuellement aibi singa zwa photo na etango ko tindela yo tala ngo kozala distraité tango na lamuki na bengi na sali semblant ko tindela nga photo te tout ça bi mais photo nango za nango ebele. Nabisi no photo wana eko edengana bimisango ya munene na ochango na kati ya ndako tango koya okuta ngo deje vandi na kati ya ndako moni basi balingaka biloko moko ndenge wana discussion sili atindelanga photo 3 jours seulement eyaki na DHL na ota musala na ebo na moni enveloppe ya DHL na zui enveloppe wana na tangi bo na moni kombo na tout ça na fungoli. Photo on peut zaki moi moulé. Amoni très belle. Merci Bandeko Balandi. Na banza bolandi boyoki. Nazonge lisusu papa Simo Kimbango Kiangani. Azali kolobango tango nyonso. Ke biso tosasu na makamba koloba te. Bato bakuita libanda bakoya nde bango mutu bakozana ba témoignage ya ko témoigner na banza bomoni biso mbale na kati ya plateau na fandi kimia nazo koyoka puisque yende mutu ayeli biso message ayeli biso makambo oya monaka yango tanyo surtout totikilaki ye batata ba mama papa jangenda kunte mazai kolobango
awande paradis terrestre. Donc berceau de l'humanité. Ayeko bakisa alubi ete moto mwindu ye azali moto ayamba moto liboso o nzamba sala. Donc Adam et Ève bazalaki ba noir bato ba yindo to finga ki papa jangenda to finga ki to lobaki n'importe quoi. Mais tato azolo baboy est-ce que azo raisonné totali na makomi bolandi na makomi ye révérend pasteur oya lobby nzambe azali moto mwindu azali moto na mwindu na ndenge bon ye azobelela nzambe nzambe makambo nyonso azosenga epai ya nkolo yesu nzambe azosenga pai na ye mais moto azoya korépondre ye papa Simon Kimbangu pieni makolo ngulu azoloba likambo nyonso to azali na yango azobelela nzambe en tout cas. Donc batata ba mama ye ndenge azali wana atiaki nzambe na ye na épreuve chaque fois azotia ye na épreuve et puis azo réaliser donc nyonso ezosalama azozwa résultat moto wana oyo azozwa oyo azoya kopesa ye résultat wana azali nani azoko guider sabo ye moko alobi ke aishuwaka te bongo lelo ngai na yo tembe ya nini na émission na ngai nazolobaka mingi ke papa Simon Kimbangu soki azalaka mondele bandeko balandi nayebi te nkamba soki etondaka ndenge nini mais kasi okola azali moto mwindu eza pasi bato bayindo nzambe aza ya makolo na biso mais kasi biso tozo sauter awa tozo ke lukai na mikila misika totala na ndenge toza wana katikati na biso toloba kaka na RDC awa ebele bayebi nkamba te mais bozo profiter na église ya bapaya po bokende koyeba source na bango bozo kende mais source ya yo mo moto mwendo eloko ni ozangi okoma omona mboka na yo oyebi kuta tata Simon Kimbangu te mawa yango eloba miboye na Kikongo ndombe foka fuidi ko kalendi bakanga nguko. Donc moto mwendo soka kufi na yete akozwani mayele te papa jangi nazali koloba ke bino boyebi ngai awa te kasi o bakufi na mokolo lelo na siko bazoyeba ngadi angenda naza nani mutasulu bazoloba bongo azali nani alobi bien ke tata Simon Kimbangu o boluka ke aza na nkamba o iyo wana tata Simon Kimbangu kiangani bandeko toko noka lokola mvula te vraiment tosukisi émission na biso apo tango ezali tango bokolanda biso na 4e ezali koya 4e vol ezali koya bokolanda biso totombeli bino nyonso tu baye nyonso balandaki biso topesi bino merci mingi bosabone po ete moindre likambu eyeli yo mbala moko na telefone na yo baye nyonso balandi biso totondi bino botondi esika bozwami na monde nyonso tu topesi bino mbote mingi tika ete tata nzambe mpe nkolo yesu mpe tata molimo mosanto bazala na bino libela na libela ciao.